nalamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka nalamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve Erika. Bonjour Banakin, Bana Bazar, Bana Mola, Bana Bruxelles, Amérique, États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Bana Poto Mokimobimba, Oboso Landangai, na Erika Info TV. C'est toujours moi, Gloria Moukou, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Erika Info TV. Chaîne Nabino Bobandolanda, actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien na profonde. Parti politique makamunion so opposant na oposa eza na kati ya chaîne Nabino Erika Info TV. TV zongelengi dans le but par ailleurs. Dans la Erika Info TV ne makam. Dans chaîne Nabino ondola masolo nion so e patama na kati Erika ne buzo kundola. Dans Erika Info TV. Donc babi ko zapper pour Betika Erika Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Erika Info TV. Donc babi TV zongele. Donc chez Gloria Mbuku nde makambo. Dans la fière couleur. Donc babi TV zongele. Ni par ailleurs. Donc vous zappez les souté. Donc si vous avez la poste d'information, on n'y se bat tama, vous avez la poste yeba. Au Betty Erika Info TV. Donc babi TV zongele. Les chinoises ba côté na mboko ba côté la kindengeni est-ce que ba côté qui na voix normale to éviter ba tiki mboko na bango ba ye awa po ba sala nde kindumba mais biso to ebi ki ba chinois ba na mboka o po ba sala musala ba chinoise oyo baza awa na kati ya RDC ba kangi bango na Gombe baza na bango nde ba tchel DC eza poubelle te po okota osala no buzoba oyo koti do ba vanda na bango bien do ba kota baza très à l'aise et puis okoyeba na nanyo akoti sa ndenge nini ba yela so ki pe ba kota ki lokola ba ki lokola colis ba tsaki bango na conteneur vérité koyeba na Bonjour, bonsoir, Mabino Nyonso, Bandeko, Bozo Landangai, Mokili Mobimba, Nabisika Nyonso, Bozali, Naba R, Oyo Kutande Libino, Yamona Pesibino Bote. Bonjour, bonsoir, Nabino. Na sepeli lelo mokolo ya lelo na Erika Info TV, Tobeta moi ma solo, moko boye. Bon, mais ça n'a pas bien ngai Gloria beaucoup la fille en couleur. Lelo na zana lisolo ya kitoko ya kobetela bino eko sepelisa bino nyonso na mabota na bino. Na yebi R Oyo boss Junior Yambela. Depuis Paris, na famille Ambela Mobimba Bazolanda ngai na Erika Info TV. Nazanga mokote naza na ndeko nanga ya mwasi grande sœur nanga journaliste pe tozana na kati ya plateau Mati Miel. To solo la masolo yango bolanda biso na masolo kitoko oyo tolingi to solo la boko comprendre masolo yango soki eza nini to tozolo bela nini. Ndenge na ebisaki bino naza na plateau awa nazanga mokote naza na sœur Mati. Sœur Mati, bonjour. Bonjour Gloria Mboko. Bonne santé. Oui, santé va très bien en Nzambe. Merci. Nazana esengo ya kobetela bino lisolo oyo eza ba chinoise oyo baza awa na kati ya RDC bakangi bango na Gombe baza na bango nde ba tchel. Ndenge bozo mona wana baza ba chinoise bayaki na kati ya Congo RDC awa bayaki 25 kosala nde kindumba ba fio bozo mona wana babombi bilongi baza ba chinoise. Maman Mathieu pour yoki lisolo yango? Oui, maman Gloria Mboko, lisolo na okaki yango depuis lundi. Elle est qui déjà na ba Molière, elle est qui na ba chaîne ebele, ba landeli déjà ba moni ba chinoise oyo. To comprendre te lo lengeni ba kota ki na mboka na biso. Vraiment mboka na biso eza na ba laisser aller ebele. Comment na boye ba chinoise ba koti na mboko ba kotela ki ndengeni est-ce que ba kota ki na voix normale to éviter ba tiki mboka na bango baye awa po basala nde kindumba mais biso toyebi ke ba chinois baye na mboka o po basala musala toyebi ke mibali na bango ba chinois baya awa baosala misala mais to comprendre te ke okende basi pe bakota awa na ebite lo lengeni bakotelaka est-ce que ba chinois bataka babimaka bango na conteneur to ndenge nini na ndimi te ke ba chinois oyo bakotaki na mboka na voie normale.
bayaka kosala mosala ba boutique côté kanakati ya Congo RDC mais likambo za ya kokama komona ke ba chinois ba komi koya na ba container ya ba chinoise na kati po ba ya kosala kindumba donc ndenge baza wana baza 25 chinoises oyo bazo sala kindumba na kati ya Gombe likambo ya kokamwa ezake toyebi ke na Congo mutu nyonso oyo alukaka longwa a na Congo akende libanda ya mboka ifazala na mikanda na ye oyo eza complet mais kokamwa a na kati ya Congo ba chinois bakomi koya bango moko lisusu te bazoya na batu oyo baza na ba document oyo eza na ngoya kokoka te pona koya kosala kindumba na kati ya Congo RDC yango Congo na biso ekomi nango poubelle to ekomi nango soki ndenge nini toko kobenga mais toyebi biso awa na kati ya Congo RDC ndenge tolongwaka awa kokende to bandeko baza libanda mboka kokende voyage koluka to vie tolongwaka toke koluka vie toyebi ke tokenda mikanda na biso eza complet eza na bandeko na biso misusu baza na kati ya bapoto baza mikanda complete babata matilelo na kati ya na ndaku babata matilelo na bakati ya ndaku babimaka même pas libanda bazovanda lokola miyibi mais kokamwa mama mati na Congo awa na kati ya RDC mutaza na mikanda tazo tambola nepe normal azobeta pe vraiment congolais bazo kotela na ebite soki a na Congo RDC eza nini nazo kamwa makambo mama mati vraiment Glo ya beaucoup la fille en couleur donc makambo yo eza pasi mingi donc biso na Congo RDC ba laisser aller eza trop makasi eza trop biso se tokela ba mboka mususu vraiment ndenge ba surveiller biso ya osakana ti donc osala buzo bati mais kokamwa ba chinoise boye ba na mboka na biso ba osa n'importe quoi donc tala bazé belo na 25 donc ba vanda na bona Gombe tande ba bomba ka bilongi ba vanda na Gombe donc musala ba sala ya ngwana kindumba mais biso so ezaki kaka congolaise moko bazwe na mboka moko boye mozana kimiate donc awa nde bazana ba kota baza très à l'aise ba vanda na Gombe donc ba osa n'importe quoi o ba koyi sala mais ezaki kitoko te quand même ezaki kitoko te donc likambo yo fo balandela ngo bien mboka na biso laisser aller za makasi biso so toke na mboka mususu bando finga biso yo leka partout na internet ko lobate ba osambwisa biso mais tala lolenge ba chinois nde baza bango nde bakota a bazala na bango bien to ebite est-ce que cop na bango basala rango to ebite est-ce que la police et mon arrêté ke bato yo baza étranger ba na mboka na biso ba osala musala butu na ebike biso awa la police est ambolaka elandelaka mama matili kabra pe lazo kamwa yangwana mais ko kamwa ok na Congo na biso RDC to nekrishango pambe mama matili vraiment makasi mutazo za na Congo RDC a préféré akende koluka mbongo libanda mboka mais ko kamwa bi ke nazo kamwa likamwa zo sexanga makasi chinoise do ba chinoise do ba longwe na bango na mboka na bango babité to ke sa kindumba na kata RDC c'est que na Congo mboka ezo to ye ba valeur mboka te vraiment mama tizo sexanga makasi do ba longwe na mboka na bango na Chine kuna o mutaza awa a préféré kende Chine ake koluka biloko to ake kosomba ba biloko aya na wateka mais mutazo préféré alongwa na Chine kuna aya awa na kati ya Congo RDC ko sala kindumba Maman Mati, est-ce que les Kambu Oyo est vraiment normal? Batu bazo tambola nde balingi en plus basana mikanda na bango ya. Donc na que ndenge ke la police mboka na biso ezape mboka mibeko. Na moni ke mibeko pe komi ko sala na mboka na biso ke lolenge basimbi bango, fo basambisa bango bayeba, bakota ki lolenge nini na mboka na biso. Ko ya ko sala kinduma na mboka oyo. Biso to kanisa ke non, mibali na bango nde baye aba osala misala, peut-être bango bakokolanda bango pour ba soutenir bango na misala ba osala. Donc bango bayaki bango ne ba ko sala musala ba mususu ya butu misala butu donc nde bazana bazwami siko ko yebana to la sabino bongo na bililingi lolenge nini la police ba ko na maboko ya la police asambisa moko na moko bakota kiawa ndenge nini et puis bayaki basali pe combien de temps na na zoyeba ke bakoki ko sala basali ba ne ko sala ba ne l'état a retrouvé bango peut-être ba umbeli mais nga zo mona na yebite ba comme sinde bayaki wana donc ndembe na bayaka na ba container donc ba kotaka na bango lokala na kati ba container ndembe bayaka na ba biloko nde baye bongo vraiment poko ya na lolengo baye baza sa mikanda jamais bakoko le kaka na aéroport na biso bongo c'est qui bayaki nde ba koti na ba kati ba container donc baye lokala ba koli donc mboko ekoma na poubelle donc poubelle mboko na biso ya poubelle hein donc mboko ekomi vraiment poubelle mais na yebike Nata oyo justice na biso akosala musala lolenga te bon maboko tokoyoka akosala musala po ba résultat pe ya bien ekopesama vraiment ezali kambo moko yo
l'état na biso loko la justice comme ça msana et comme kende na ndenge moko ya malamu parce que toyebaki oh justice na biso sala msala te mais pour le moment donc justice azui makambo nyonso na maboko toyebi ki bakolandela parce que tomoni kaka ba chinoise toyebi te est-ce que ils appellent ba comment tokoki koloba nini ils appellent comment ba pays mususu ba français pe bazate toyebi te ba italien pe bazali te ba brazzaville pe bazate toyebi te mais lokwa bakomi kosimba moko na moko toyebi ki récite kozala désordre kosila mutu auti na mboka na bango baye na mboko toyebi ki RDC za nango poubelle tout ça n'importe quoi donc makambo ekosila désordre ekosila faut baye bakie mboka o eza poubelle te donc so tiki mboka na bino oye obite ngana kiti na RDC pour na sala buzoba donc makambo ekosila hors de kota na mboka na biso respect kokota po nyonso eza ba laisser aller ezolakisa ke mboka même mama ti eloko moko so kam sanga na ebike na mboka nyonso po batu bakota seke eza na batu oyo bapesaki nzela bakomisango lokola cop na bango po bakokota bongo tata na kati ya ndaku mutu ayeka na ndaku na beti porte te si bêtement maman se retrouver na kati ya chambre to na salon na yo ezalaka te seke eza na bato baza likolo na biso nde bapesi nzela eza lokola cop na bango baliaka ba pourcentage na bango nde ezosala makambo oyo esalama mais toyebike na président na biso président Fati musala vraiment ezosalama toyebike ya kolandela bato pa kotia maboko makambo nyonso na Congo ekozonga normal. Vraiment, ils ont vraiment bongo gloria mbuku kaka ndingo uti koloba donc la police au sala musala na ye gouvernement a sala musala na ye kaka ndenge zalaka to yebi ke na simanango peut-être que ndoka ba do sambisa bango moko na moko pa koloba ti mama lolenge ni yokotela kina mboka oyo et puis epesa baninga mususu batikali kuna ba zapela mboka mususu ba mona ke non RDC eza poubelle te po okota o sala no buzoba oyo koti do ba vanda na bango bien do ba kota baza très à l'aise et puis okoye bana nanyo akoti sa ndenge nini bayela so ki pe bakota ki lokola ba ki lokola colis bataki bango na conteneur vérité koye bana ko zonga pe ka lokola colis ndenge colis ndenge bayela ki ngungi po kota na kati ndako fo za ne sika moko pesa port et pesa mwa tusu po ngungi asala nini akota vraiment mais batu koyaka ka boy kokota eza na muto akota bango tokoka nyonso wana ndenge leta na biso aso sambisa nde tokoyoka ndenge koleka nde tokoyo yebisa bino ke bokoyeba ba vérité si bakomi a ndenge nini bayaki awa ndenge nini même mama ti okoloba nini pona biso bana basi comme conseil oyo kokopesa po bato baza wana malgré to bengi bango ba chinoise mais baza bandeko na biso bana basi baza bana basi lokola biso po makilo pe biso toza nango bango pe baza nango okoloba nini pona biso bana basi etake conseil oyo koki kopesa. Vraiment, merci beaucoup, Gloria Mboko, la fille en couleur. Merci. Donc, on a beaucoup de bezani. Pour na, dans bien la chinoise, bazape, kabaninga basi le quoi biso. Mais ça, musala moko ya pasi, musala ya soni. Comme on a bana basi boye, misala zebelia ko sala, misala zebelia ko sala, bandeko na bango, mibali na bango to ebite so bazape banani, ndenge ba yaki ko loka mboka na biso. Bango pe ba ko soutenir bango. Mais comme on a musala ya boye, za musala ya pasi ya soni. Tant que bana basi est-ce que musala mususu ezate o bango bakoki ko sala basi retrouver pe na mo moke na bango misala ya suki ezali bakoki ko sala même côté ka bakoki pe ko sala mais ko ya na mboka na biso pona ko sala musala o ya soni musala o ya buzoba parce que ngana ko benga mo musala ya soni musala ya buzoba parce que oza mwana mwasi donc mwasi ezate musala wana nde comment yango nde oyo nzambe atinda na mokili ya kotelema ya kotia nzoto na yekomi lokola cadeau ya kosala musala eza musala glo ya banyoko make musala o bazomela musala ya pasi na yebite banzoto o bango bazosela kindumba ondimi na yoyo mwana mwasi okoma prostituer banzoto bango bazosela kindumba kaka même nzoto wana bakokena ngo libala to bazana banzoto na bango ya ba réserve ba bomba herba ko bala nde bakela banzoto na bango wana po eloko zo kamsanga yango nga mona zo se poser ba question. Vraiment Gloria Mboko, la fille en couleur banzoto ezarami balete donc tozaka na banzoto moko o bazo salela ka oyo yango wana pe bakota na banda kwa libala
Ozo comprendre yango ka banzo tezala mi balete kaka moko wana donc on nzamba pesi yo foi ba ko batela ngo foi ba ko batela nzoto nzamba pesi yo toza ko attaquer kaka ba chinois teme pour na biso moko pe ba congolaise eza pe na ba congolaise ebele ba osala musala oyo pour na ko yebisa bana basi musala eza karaté ki okendo kotanga nzoto na yo na pas n'importe qui opesa n'importe qui asakana na yo c'est pas ça na ebité mbongo ngo ba gagner so pesa combien et na ebité yo mwana sinzamba sali yoke non nzoto ane bongi eza nzoto ko tiango eza okotsa na ndako libala otala basi kitoko bazawana mais musalo bango baponi ya kotika nzoto na bango boye quelque part eza kitoko mingi te eza vraiment bien te mwasi nzoto wana eza o nzamba pesio eza pona ndako libala eza pona muntu nyonso tuti na ebite musalo otango zo sala yango suka nango pona na ebite tamba sala musala o pona bango eza kanini donc pour na ye vie na ye mobimba akopasa onka na gichel akopase vie na ye mobimba na balabala peut-être bango ba raisonnera tena sala na no vibre de babake elenge sepela na bolenge na yo ayebi ke tena sala na vie pour na nga libala kokoka na koti libala na sisi vie nyonso na komi à l'aise. Donc peut-être bango ba raisonner ka bongo nde baninga bazo bimba bazo ke koluka ba mbongo nde ponza be rasala mutu nyonso apesa ka don to grâce mo pa na yeba misu baza makasi na commerce misu koluka suki misu baza makasi na koyemba misu pe baza makasi ke na musomo pe biso to sa tena comme journaliste ezo pesa yepe mbongo donc nzambe na mutu nyonso apesa ka grâce na mutu nyonso vraiment oui nga conseil na nga nazo pesa ki pona bandeko na biso ya basi tolobeli kaka pona ba chinoise te mais tolobeli pe pona ba congolaise tolobeli pona basi nyonso donc tolobeli pona basi nyonso partout dans le monde pona basi nyonso donc nzoto wana eza nzoto ka osala masekite eza nzoto akotanda yango te na 1000 francs na 2000 francs donc faut pesa mwasi aza mutu oyo bato bazo respecter mwasi aza mwasi aza chose te moi ça c'est loco te mais moi ça moi si à valeur moi si à valeur donc tala ka ba mama zokumba zemi 9 mois na libumu oza moto bazo pesa lokumu oza moto oyo bazo bwakela ba fleur comme ma 9 mois na libumu eza facile te siko mama oyo bazo pesa respect oyo mama meme tozo mema papa 9 mois ba mama 9 mois na libumu c'est pas facile siko yo mwasi oyo bazo pesa valeur yo zo komi pesa no valeur te o mitandi nzoto na yo na balabala o mitandi nzoto na yo na boulevard po ba pesa 1000 francs pour payer 2000 francs et au salon. En plus maman tu dis que ça kido ki bazaka makasi vraiment bazaka makasi vraiment yo moi si mon konzoto moko ko bimana autant de mibale msuna mukolopa ko bimana 20 pour une fois na kutana ndumba moko na nzela azolo ba ye moko ki akeli vraiment la rire azolo ba te ndina za bolona sali bien te na bimina 15 mibale ko kite vraiment la sali bien te oh obi ke na tourner na télé obi ke na seka mamati na tourner na télé oh 15 mibale vraiment mais sous ce que tozo kabasa mabala za na mobile ka moko mazo déclarer habité le lope na lembi mais yo suko mutu normal donc au salango chaque jour en plus pena mibale mikete ebele donc azo déclarer que 15 mois les amuké sec azo rappelle plus de 20 ou 30 oh gloria wana yoko tolobi ba 15 bakena na 15 te bo nde bazawana ba numéro na bango eza na bato yo ba benga naka oyo kutu ndo atemi na balabala wana azwi combien bo ba benga na téléphone donc pour na ye kutu lobi 15 wana eza muke ele kaka kutu combien kominyo ko la bon poani nzoto ya yo moko oza kominyo ko la poani pona nini komi pesa pasi soki lelo bite ngai na ndimi nanga soki nazana ngai na do commerce te soki nazana nga na kokoka nanga ko sala musala mususu te bon ko sala pe musala moko ke sala pe na ndako mutu ko se retrouver na yo pona zo mona pe bato be lelo pe ba bonne lelo baza ko se retrouver OK pour ça na ndako mutu moko bozo toucher mo mbongo no pe bien c'est pas ça que OK ka na balabala ndo ko se retrouver non on les a musala pasi oyebi ke musala na banyoka manango ozo yamba mibali ya sorte na sorte et pozo yamba
ya ndenge na ndenge en plus pe mobali nyonso baza ndenge moko te moto aza na capacité ya peni na ye et puis bato wana bayaka na lolenge nini ayebi ke ndenge na ye wana nazopesa mwa mike na nga donc ndenge napesi mike na nga au moins mwonso akomona makambo na ye akoya na ndenge facile te donc aye wana mpo aniokola na combien peut-être na 2000 francs oyo apesi yo aniokola yo et puis ntango yo opesa 2000 francs wana azocalcule nango donc 2000 francs naokende opesa ye oyo donc mwana mwasi ofa aniokola banyokwamaka nga nayebi petite moko boye angosala mpe ka mosala oyo ezalaki ke soki aye adefi mwa biloko quelque part mpo bavoisine na biso wana na ntongo nango aye abi anaofuta mbongo me mbongo naofuta mama eza ya pasi naofuta mbongo ya pasi abinde eza boye tonyokwamaka makasi ndomonanga naopesa mbongo nazwaki aya mwa déjeuner na ntongo atikela ba petite sœur na ye bazwa mwa mapa bazwa mwa sucre ntango mosusu bakei mpe na malewa talaka avion bazosala ake lisusu mais azodeklare ke mosala oyo tozosala eza pasi nazwaki mwa te ya kosolola na yabi ya nanga mosala oyo eza pasi nakotaki yango mpo ani talaka baboti bakufa bapara bakufi okepa bamama leki okepa batante babengani yonga bia petite sœur donc mosala oyo poni lokolaki bapara bakufi oyo koyi kosala yango wana ote la grande soki nazwi mosala mosusu nde nakoyi kotika mais eza nango raison te ere yo préféré osalaki ndumba mpo baboti bakufi opréféré obebisa nzoto na yo osalaki ndumba mpo baboti bakufi mais ozomi bebisa pe na nzela kindumba wana ozotala kete baboti bakufi ba mama leki babengani ngai okoki kozwa malade eza kaka sida te mpo ba malade eza ebele il faut ka komi ye bakomi batela mama soko moni ke na yo mutu baboti bakufi ekozokoka te te ezalaka tosaki ndumba zomapa basenta na mutu est-ce que osengaki bato baboyaki kopesa yo so osengi bapesi yo zwa mbongo wana soit luka bassin tochama yata na mutu nzamba yebi lolenge akopambola yo pa lobi ke mutu nyonso akobima akopambola misala ya maboko na bino c'est ça vraiment eza pasi mingi kosola na petite wana abiki la grande nga nakotaki na mosala parce que naza na baparent te mais conseil napesaki ye c'est pas que soki oza na baparent te nde okokota na mosala oyo ya pasi parce que yo moko ozo déclarer que mosala ngo eza passé mais ozo continuer na kosala yango donc c'est que olingi yango te mama Glo yanga na mona yango c'est comme si que basepelaka nango parce que tant on a payé conseil habité la grande nga na kotika mosala oyo soki nazwi mosala mosusu ngabi soko kotika ngo so ozwi mosala mosusu nga monaki na jijaki bon que okoki kotika na mosala oyo après luka mosala mosusu okoki kotia pe mesa na yo teka soko oteka na po ko se retrouver habité la grande nazana ba petite sœur ngande na soki para na bango ngabi soki para na bango kaka na musala o salaka bon ayebisa ki ngala grande tokozwa ta ya kosolola mais na lemba kité na repese conseil mais ti lelo na mona ko sola ta pe bon akoma ko kima ko luka kaka ke ozongisela mwanzela mais petite lokola bon ngala mona ka musala oyo ezaka soki okoti yango ezala facilité ya kobima ezala facilité à kobima donc il faut nzambe asunga parce que ndé on batambola kana kozwa ozi mobile otiki donc bazwa ka milimo na ba semanso milimo oui bazwa ka milimo na mobali azana semanso bakutana na bandoki bakutana na ba magicien bakutana kana ya sok na banganga bakutana na mais bakufa ka pe belé ebele bakufa mobile abimi na akomiye mobile abimi baibika ke moi sozolanda sima ba yo se retrouver moi na kata chambre akufa vraiment na mona une fois petite wana ena tongo azolela ozolela poani bien la grande mama kutai na ngolelo ndenge toyokana na mutu wana fala a libérer nga bonga pesinga te ndeza bwe nakangi chemise nakangi pe na montre natali pe montre ngo boyaki montre mon père cher ngabi siko mutu bosolo ki bien donc bozora na mbongo liboso te ote la grande ezala na mutu musu bosolo lina habité donc ende nanu comme ça à libérer après maintenant on a kotaki na Joanna ezaki a libérer nga atana ba poche ne mbongo ezala etenga bité okende pe bongo te na mena saki na botoli montre na boteli chemise ngabi mais quoi kende ende abi la grande wana ngetalinga te na éviter akenda kilo lenge nini ngabi na comprendre wana les accords par risque les accords par risque makasi pour muto azobima ayebi ke na biso ke luka mwasi mwa ndumba donc ayena mabongo na makolo donc c'est que ayebi ke ezapela ba misusu pa le karaba nka bongo abimi ne pesi malonga beti to sundoli mukolo wana nda koyaki na faux poule vraiment yango wana nde sala ke bakanga yeso chemise na montre mais eza passé yengo na tuna ke na bila petite siko sala suka ende na muto habité
nga pe na leka ki na makasi et puis ton bakota ki bazana bisika na bango bakota ka nde bazana ba hotel na bango ba guest house na bango bakota ka ba ebiki oyo eza réservé pona bato na boyi bazana ba place na bango donc des wana même ba garde wana ba yebi nga tongo bimaki ba garde ba kelota bi non ba garde ba yebi c'est que non petite yo yaki musala na yo le quoi bosolo na mutu wana bien te petite zo biloko wana yo yebi ndenge osala mais na yebi te mutu wana asukaki ndenge ni donc nga na yo to éviter esouki ndengeni donc petit ton action na kuta na ye tellement que na opesi ba conseil minga comme quelque part ko kimanga bien sœur nga vraiment otika musalo yo soki na zuma som moko boye pona banda osala musala et puis na tuna ki na bi maman koza na parent te papa te est-ce que maman papa zaki na bande côté maman zaki na bande côté est-ce que ngwande oh non ba parent ba tante ba maman le ki ba sundola bango batika bango yango ndi azwaki charge ya bande ko na ye mais na lemba qui était dans ses conseils mais tout ça soit ici comme côté bah alonga qui bisika tout ça qui mais a commis quelque part mais jusque là na bisika comité mais na lemba qui était dans conseil il y a ko so talier bon aza mkoloti aza vraiment donc akokoza akokoza na ba 20 ans ti akokisi ba 20 ans banda ki ngo penda na âge moko ya mukie wana na 10 ans to na 12 ans akoko banda ngo tala ba 17 ans abanda ko na ba 17 ans donc na âge moko penda ya mukie bon na lemba qui était na opesi conseil na lemba qui était na opesi conseil c'est kinga la grande so kinga ina zuma son moko boy ndi na ko kotika musala oyo mais na bande pe ko conseiller maman eza facilité ya kotika musala oyo ye mo kandolo bango la grande eza facilité mais ce qui est au fur et à mesure mukie ndero sala nini akotika bon pour nanga vraiment conseil nanga na ko pesa mais mama ti eza soni biso ba donc kataka ke ba congolais to ba congolais ndé ba sala ka kindumba mais ya ko kamwa ba chinoise pe ba zo longwa ba zo ko sa kindumba donc c'est kindumba ko za partout eza kana ba congolais te donc eza partout tina ba chinoise pe to moni yango na bilili baza na kati ya Congo RDC, bazana ba document na bango ya kokokate, nde bozomo na bango wana bazana parquet. Donc ti makambo se ba ekosila kosambisa bango tokozonga lisusu pona kopesa bino suite ya makambo nyonso ndenge ekoleka. Mama tiyo kokoloba nini? Oui, pour nanga ko koloba boye to ebité biso na bino ko to ko découvrir bango ensemble to ko eba ndenge nini ba kotela ki awa pour moko na moko tang ba ko sambisa ende akoloba ngai na bino to ko découvrir ngo to ko yeba lo lenge nini ba kotela ki awa ya Congo RDC. Mama tina zaki ne sengo ya koyamba yo awa na kati ya plateau ya Ereka Info TV. Donc na masolo ya Ereka lelo mbote na yo ko kopesa na banani ou moni ko pesa 2 ou 3 personnes ko kopesa mbote. Merci beaucoup Gloria Mbuku la fille en couleur. Merci na koyambanga na Ereka Masolo. Bambote na nga na pesi kuna na pesi bambote na nga kuna na Belgique na Marcel Moloka na pesi bambote na nga kuna na Hollande kuna epa ya pasteur Odon Mayuma na pesi pe mbote mingi na Nolo Norbert motema ya nene kiama kuna na Allemagne bambote vele esika izwami bino na pesi pe mbote mingi na mama Wivine Ndonda kuna na Paris bambote vele esika ezwami bino. Merci mingi to komi na biso na suka tika penga na profiter na pesi mbote na nga na boss Junior Yambela depuis Paris na famille Yambela Mobimba na pesi mbote na nga na Grady Kopo depuis États-Unis d'Amérique na pesi mbote na nga na Pacheli Kandaka Grave depuis Paris na pesi mbote na nga na Arnold Mayela depuis Kimbonseke na pesi mbote na nga na élargi nzinga oyo azalaki na sima ya caméra na pesi mbote na ngai na DG na ngai Pasteur Mardoché Malukanga Serge na pesi mbote mo na église la divinité Mobimba ya Pasteur Mardoché Malukanga Serge na pesi mbote na nga na Hervé Binda bisiko zali na pesi mbote na nga na Pacheli Kagrave na pesi mbote na nga na Bonheur Mbuku mon grand frère propre donc boss ya ba Bonheur boss ya ba Mbuku nyonso na pesi mbote émission na biso masolo et comme nango na suka sengi soutien na ngala moto nyonso azolanda biso boyebi ete TV et sengaka makambo belé donc TV sengaka propre donc l'argent répond tout à TV sengaka mbongo moi soutien na bino ba numéro na biso ezawana moto nyonso moni kali ko contacter biso abenga na ba numéro o eza na sewana abenga biso za na posa pe ba bwaka yo obengi biso na ba numéro wana donc ce qui est kimia na nzambe ezala na mabota na bino nyonso.
Olandene reconstruit information ya sûr. Parfait des sociétés Oya Kinshasa. Masolo ya promotion Kakanereka. Équipe ya ba reporter bien formé. Et pas ya coach Malukanga.